nanga kumama na yo mobundi molongi zoyembeli yo kolo na ngai obongi na lokumu kumama na yo Yawe nanga kumama papa mana Yawe nanga kumama Yawe nanga mosusu azate lokola yo Yawe nanga kumama papa Yawe nanga Yawe likia motema makasi nanga yode likia nangai makasi nanga Yawe okumama Yawe kumama papa okumama Yawe okuma melombe Yawe ya ABC1 tika kombo na nzambe pambola malikolo na bomoi na bino na kombo na lisusu na bino na tango oyo na emission na biso tobondela elongo yango tozoloba Yawe akumama parce que alongo na biso na 6 mois mobimba et akatisi na biso na deuxième semestre oyo tobandi yango wana lelo oyo tozana masolo tokobeta na bino bien-aimé dans le Seigneur tolingi tosolola masolo moko na kati na Bible oyo eza masolo ya elengi makasi tika na ebisa yo semestre tokotinga na yo eza semestre ya refi c'est-à-dire koboya makambo nyonso oyo kozala ya malamu to ya mabe ekobebisa vi na yo so tolobi malamu eza malamu mabe eza mabe yango tozotanga na mokanda na Hébreu chapitre 11 verset nango 14e Bible lobi na biso boye bisika boza bofungola Bible botanga Bible lobi na biso boye c'est par la foi que Moïse devient grand et refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. C'est par la foi que Moïse devenu grand refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse toyebi histoire na ye abotama na mboka na Egypto na mama muyuda papa muyuda lisolo elengi na vi yango wana mwana mobali wana mwana ya Pharaon lokota na mai balobi akoli na sagesse égyptienne avandi na ndako ya Falo alie biloko ya Falo atamboli na mituka ya Falo asali bomengo makambu nyonso mutako kosala zwi bomengo makambu tuna ndako na Falo. Mais quand Moïse avait compris que non aza mwana na bangote babotine baza bayuda Bible lobi na biso après avoir kokola Moïse refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Moïse refusa aboyi babenga ye mwana ya Pharaon aboyi yango na vi na ye
aboyi bolamu wana parce que Moïse tango azali mwana ya mwana o ya Pharaon c'est que Moïse azalaki promis lobi pe akonza Égypte mais tango ayebi baboti na ye ayebi origine na ye aboyi bomengo nyonso aboyi royauté égyptienne. Ça veut dire makambo mokili ya famille ya mabe. Moïse a refusé yango. Il a refusé ça pourquoi? Parce que amonaki ke tamie asalela nzambo ya batata na ye. Nzambo ya pesa kabomo ya seko ke asalela biloko eza périssable. Bien aimé, na vie na yo yana ba kombo ba pesa yo. Yana biloko ba pesa yo. Dans ta spiritualité, baloba yo kende libosote. Dans la spiritualité, ba pesa yo kombo moko. Mama nanga ko betla nga lisolo. Tangu nazaki mwana mukie na botami. Babenga nga ya kufa lobi. C'est-à-dire na banda ko bela pamba pamba. Soki tata nanga azate na za malade. Nzoto ezalaki malamu te. C'était le nom qu'on m'avait donné. Kombo ya malade. Mutu musu azana ba pesa ye kombo akobota te. Mutu musu ba pesa ye kombo akobonga te. Mutu musu ba pesa ye kombo famille kenda kaliboso te. Mais Moïse tango a comprendre que bomengo a Pharaon ya bomengo a tata nanga te. Ngai bomengo nanga zo uta likolo. Il a refusé tout ce que Pharaon a koka ko pesa ye. Voilà comment Pharaon a présenté biloko liboso na biso. Pour na ko flatter biso. Nous avons un Père qui est notre Dieu, qui est dans les cieux. Yango nazo benga yonde konangai. Ya lo sambo o ya refi. Boya. Boya. Ba avance nyoso le diable ko sala yo. Boya ba kombo le diable ko pesa yo. Boya. Vinezo ke libosote. Azola kiso makamusus. Oh, na ebisa ki bandeko. Église bebi lelo parce que mututu aza aposa basakola e. Meilleur prophète meilleur prophétesse sa vie nao eza yo moko muto zolanda ngai ndenge ozokanisa vino koza na nzambe ndenge kokende na oyebisa yo boya nyonso boya makambu nyonso o le diable présenter liboso nao apesa okombo ekomba yo kobota te ya mokili apresento yango tala balobi yo kobongaka te na vie na yo ozaka muta maladi mikolo nyonso na vie nao vino ezaka ya kobelaka mikolo nyonso tala kombo bapesi yo Ozimbongo, katango Ozimbongo, malade ekoti na famille. Talande baelao, mais Bible obi, Moïse y refusa. Après que Moutousso qui a collé, Moutousso a collé, a comme la sagesse, pas intelligence. Aïe le bien et le mal. Moïse tango a collé, aïe quand ça va na Pharaon, il y a un avantage à Mokili. Mais na Lola, il y a un avantage. Na kotambola na bituka, na kolata ba veste. Mais après ma mort, na kokende wa pialobi jamais. Je dois refuser la main de Pharaon pour ne malobo ko nzambe. Yoko ya malobo ko na ndengo sana. Tala. Pose un visa. Il faut ba basa ko na pona yo. Eza loko pamba. Pour que les poteaux il faut qu'on t'agène à 3 jours. Et c'est le copamba. T'as la Pharaon n'a présenté biso. T'as la Pharaon. Au lieu linganzambe, au comment on ligande ba prophète. Basa kwa liboso na yo. Na ya biso mission yo. Nzamba pambo la maman Chantal la papa osé. Loko ba pesi nzela na mission na bango oyo. To bonde la elongo. Awa mosako ya malamu eza yo. Ngana ye ko mema onde liboso na nzambe. Boya ba kombo nyoso ba pesa yo. Boya makambu nyoso balatisa yo. Waneza kolatisa yo balatisa yo mobali ya butu otambolaka bazomolo mwasi kitoko me libala eza te mpo balatisa yo yango yango nazobana obanda koboya makambu nyonso oyo balatisa vi na yo banda koboya yango nsima ya loyembo oyo nde tokenda losambo ya refi place ozali otelema to ofukama osambe elongo na biso na losambo oyo totiki esika epa bayembi bongo tosambela na yo otelemi nga nafukami onetwami na mikitisi epa na yo nde nazwi bombo ya libera seko na seko oyo lobi nde nakotosa oyo laki nde nakosimba oyo sali nakobomba te kumisa mazambe na mawa
natatoli, natatoli. Yesu nde mokonzi. Natatoli na bomoi na ngai. Yesu nde mokonzi. Nga nalingi nalingi nanga Masiya, aponi nanga seyo oya kotanga motema kaka yo papa osilisanga posa ya mokili likolo ya bolingo na yo kaka yo papa. Bien-aimé, place oza siko tozobondela Nzambe koboya bakombo nyonso balatisa yo banda koboya yango boya bakombo nyonso na kombo na Yesu Masiya toboyi bakombo nyonso Nzambe na ngai o balatisa libota na yo balatisa bango bakombo nyonso biso toyeba te Nzambe na butu na moi toboyi bakombo nyonso toboyi bakombo nyonso biso toza ya yo vina biso esima mepai na yo bakombo yo mokili pesa biso bakombo farawa latisi biso toboyi bakombo nyonso. Nous disons non, nous disons non na bakombo nyonso, nous disons non yana kombo teleki nyonso eza na kombo ya Jésus Christ kombo moko tezali kona nyonso eza kombo ya Jésus Christ toboyi bakombo nyonso toboyi yango toboyi bakombo nyonso tobandi oboya bakombo nyonso tobandi oboya bakombo nyonso toboyi yango nalobi toboyi yango toboyi bakombo nyonso bakombo Satana pesa biso ya lingi biso te biso toboyi lolenge Moïse aboyaka biso pe toboyi na kombo na Yesu Masiya. Choisi ofandi na motema na ngai esika ebulisami epai ozanga pena epai ozali nde ayawa azali Nzambe epai oza nde place foska dikiesa azali Nzambe na ngai esika oza nde esika fali azali Nzambe esika ozali esika mawete azali Nzambe esika oza esika fitina azali Nzambe tata Yesu nde mokonzi na biso natatoli na bomoi na ngai Yesu nde mokonzi nga nalingi nanga Masiya naponi nanga seyo oya kotanga motema kaka yo papa osilisanga posa ya mokili likolo ya bolingo na yo kaka yo papa Yesu. Bien-aimé, mukale na Nzambe lobi na biso il y a aucun nom qui nous est donné. Il n'y a aucun nom qui donne les salis. C'est le nom de Jésus-Christ. Nazobe lo place aux ali. Obando ganda kombo Yesu Masiya. Koba Jésus-Christ a libéré yo. Naba kombo. Onyoso balati so mabe. Tobeli Yesu Masiya. Tobeli yo c'est le nom qui nous sauve. Yako kito kango la biso. Yesu Kristo. Tobeli yo Nzambe. Yako kito kango la biso. Yako kango la biso. Nabo tutu balati sa biso. Naba kombo balati sa biso. Toye pa ina yo Nzambe, tozolele pa ina yo papa, que tu viennes à notre secours. Nous avons que toi, nous avons que toi, nous avons que toi. Tobeli opoza Nzambe na lola, tika kombo na yo pambolama, kombo na yo zolo kumu, parce que on oza Nzambe. Tobeli yo Yahweh, parce que oza papa, na kombo na Yesu Masiya, oyaza mokonzi, nebo biksa momona biso. Ndeko na ngai, tozokende kotelemela, misa nyonso ya Satana. Oya kobebisa bana Nzambe o nyonso ya bandoto mabe ya makanisi mabe ya ba dépenses inutiles le diable azoya kobebisa misala ya bana Nzambe tobebisi na kombo na Yesu Masiya tobondeli Nzambe na lola tobebisi misala nyonso ya Satana toke ko détruire misala ya Satana tobebisi nyonso topanzi nyonso tobebisi misala nyonso ya Satana o nyonso Satana azosala o nyonso le diable azosala toye kotelemela yango toye kobebisa yango au nom puissant de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus-Christ totelemeli misala nyonso ya Satana na kati ya via bana yo tobebisi nyonso na kombo na Yesu Masiya nde tobondeli boye tata topamboli yo mpo oza Nzambe. Moïse étant devenu grand, il refusa
le nom qu'on lui a donné. Il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Le mona libota na onzambe. Nyoso le dia da présenter liboso na biso. Toboyi yango, tolingi yo. Place bazama loba oyo. Esimba mitema na bango. Bakangolama na kombo na Yesu Masia. Nde tobonde liboye. Amen. Amen. Bien-aimé, biso to pamboli yo. Tozo pambola bande kwa France. Oyo bandimi ke selile ezale pa na bango. O balobi ke tan ezozala mukie. Tolobi boye ndeko. Internet eza mbongo eza mega. Ndeta tozozo yango numéro na biso bako afficher yango na se. Yo benga biso tozwa temps ya losambo pona kosala pona yo. Nazo senga merci mingi parce que bosali esengo ya Nzambe pe esengo na nga bosabone massivement déjà na chaîne na biso ABC1. Mama Chantal esiko zalina papa Ose. Merci émission na bino yango wana tobondela elongo. Topesi susu partenaire na biso papa Fosca Dikiese na libota na ye mobimba mbote mingi. Mama na biso Solange oya wuti kobota Nzambe apambola yo. Mama Rita Mawete na Grande-Bretagne Nzambe apambola yo. Pepe Mavembo na Belgique Nzambe apambola yo. Wangai mama Chantal Fitina madawa Nzambe apambola yo. Tozangi te kopesa cordon na biso mbote mingi. Jimmy boyembe ya Jimmy pe kopesa kabuya l'homme puissant mbote. Mobali kitoko mobali ya pembe la bana ngai papa ngande musala fali mbote mingi. Mama Denise mbote makasi. Mama Océan de la presse mbote makasi. Na pesi famille nyonso ayao mbote makasi na papa. Na pesi mon génie gloire maboko ya kitoko makolo le futur joueur grand joueur du monde oya zoya mikolo yo gloire lo mpinga mbote mingi Dondi Mavinga Gradi J l'idole bandeko bakolanda ngai bozomona mwa mobala azobeta sente yende chantre ya lobby ana besoin batu ba soutenir ye Nzambe boko yoka mwana mobali na ba nzembo Nzamba chelie boko sepela nango toza pe intercesseur na biso ato formaka na bana mikie bana nyonso mido yeyo mwana ekodim lelo azobaki papa ifo nazala na losambo to bondela to pamboli bino nyonso LG yayo yango wana to pamboli bino bo pambolama frère Abraham ma fille Laurette Nzambe apambola bino na kombo na Yesu Masiya.